nazoyo kabalo ba bêtise contre régime pena non na aider bato bazo ba bêtise ona ba sala keba ba petit Jonathan wana tamsu ndinga mwana musika na ngalo ba karate lelo na yipsu bana karate na yipsu parce que banda sous na base akufi ata mise moko tena na komi kuna même yemro Jonathan wana zo ganga wana nana komi sika ndingo na kufite donc régime pena ngana ebiye que c'est pour la première fois Baptiste Balongwe panaye Alempela Titina Kaluji Shaingenge Bele Balongwe panaye pourquoi ça là ndenge balwa mais vraiment pour le moment il est impossible qu'on puisse donner des pistes aux bananes basali bon en tout cas maintenant à faire ça la justice nzamba sunga biso jo ba kokanga batu wana nde tokozana courage ya koloba ketala mutu asalaki sur la base yeyo mais Congo France Ekara Molai France.com site ya Congo Masolo danger Masolo kitoko Congo France.com Mbote na balanzinyo sa www.congofrance.com. Merci na ndenge boze belé liboso betando na bino pona kolandanga wa bino humble servance na kombo Diane Yenga la Rose na kobande mission lelo te 100 kena pesa mbote na boss nanga Didi Dipumba sike zomie na Paris na pesi lisusu mbote nanga na ona benga mingi Sarah Ramazan la Chanel babi la parisienne na pesi lisusu mbote nanga na Gary Muika depuis Paris mbote nanga lisusu na ona benga ka mingi Simon Ikele Kanda mon vieux propre na London City mbote nanga lisusu na mon beau frère babi Belimbolela na Belgique mbote nanga lisusu na ona benga ka mingi Fidèle Junga Lusamania bandeko ya Congo France lelo to yambeli bino artiste moko a danger o benga mingi na kombo ya Chaka Congo bino boyebi alobaka bien alandela ka plus makambu oyo etali kaka culture ya yebi azalaka wana ka pona ko landela ba famille o bazana ba problème atelemela makambo na mingi yango lelo to lukie to yepo alobela a expliquer biso to lobela plus o etali liwa ya Sunda base o azalaki moko ya BCBG a tika ki biso déjà mikoleleki yango to yepa papa Chaka Congo. Bonjour papa. Merci ma fille en tout cas il faut rectifier à Sunda base à Longwa depuis 2 ans. 2 ans à Longwa déjà, mais en tout cas à mon mabasa merci vraiment que au Bariba nanga yo bazoko Montane na Congo France vraiment que Dominique on musaka à Londres vraiment merci na mvoa vraiment na moni que ça va quand même Sandra Bumbale Bumba missiono ka impression qu'on domba en tout cas les gens mingi pour Italie mambo ya ndeko na biso Sunda base. Merci papa, mais à part ça toute photo bana toi ba santé ça bien. Bon en Angola nzambe bon monique na pesi Marie Paul mboti bazali ko wa na sosina makasi ya bikinza mzo pourquoi c'est dur ça. Merci bande kwa Congo France papa Chaka Congo Sunda base azalaki basiste ya BCBG. Il y a déjà 2 ans passés, à Longwa qui déjà na BCBG à Salaki P orchestre nae. Tomoni Sunda Baza Koufi. Liwa Sunda Baza zaki vraiment liwa moko o esali batu pass ba assassiné ba kotele na kati ndaku ba bomie na ba mbeli ba sali de liwa na zaki liwa moko asomo. Pona yo penza liwa na ekomela ki ndengeni. Bon moni souvent na bisaka na décriaka les artistes congolais. Parce que nous sommes à 2h30, nous sommes à 2h30 pour qu'il y a un artiste qui est assassiné. Au pas manque de transport, c'est très loin. On a combien de temps vraiment que Namawa, comme un jeune garçon, on a 73, à Koufana l'âge fleur, à Tikibana 4, à Kinshasa de Napoto. Que Batouana, d'après moi, ils ont règlement des comptes. On a monnaie parce que face à Bombi sur la base, vraiment, c'est avec beaucoup de curiosité. Hein, vraiment que ça y passe vraiment que d'une façon, paix à son âme, ne doit pas ne jamais. À Tiki ba Eve nae, maman, maman Loussa de l'Aïde, que il veut ça passe en de Sangoya.
Princesse Charlie, aux gens qui vraiment ma Princesse Charlie, aux gens qui ont le mois de janvier, et ça, il va tout passer sur la base en tout cas. Banda sunda base akufi papa tolingi toyeba po yozaki mutaliboso komaki na famille. Okendaki po toyebi ke yo ozalaka toujours mutaliboso kendaka soki sangwa bongo ekwei. Tango komaki na famille, eloko ni se passaki na famille. Bon, tant que na famille, ce sont des rumeurs hein. Alors mon n'a pas conseil ndenge bani musana na presse bolongo la lelo internet tant sous mon tango bengai na pesaka valeur mingi na média. Le temps que dans les médias, il faut savoir tenir les propos. Parce que on peut regarder la justice. Soit au début, on a sur la base de Tchaka Congo. On a image de la justice. Pour venir, le barimère, biso barimère, toi barimère. En tout cas, en tant qu'Asbel, à danger, c'est un mikanda, l'État est bien gros. Biso peut avoir information. Quand on a information, maintenant à faire la justice. Nous avons songa biso juba kukanga batuana, nde tokozana courage. Ya koloba ketala, mutasala sur la base yeyo, mais vraiment pour le moment, il est impossible qu'on puisse avoir sur piste, au banane, basali, en tout cas, nazoyo kabalo ba bêtise contre régime bien non. Aider bateau baso ba bêtise on a bat sala keba. Vous comprenez? Ne tout que régime bien ngana ebié que c'est pour la première fois Baptiste ba donc pas naie Alempela ba Titina ba Kaluji ba Shaingenge ebele balongwa pa naie pourquoi ça là ndenge ba on a maintenant c'est des rumeurs, ce sont des rumeurs vraiment que qu'est-ce qui sombe vraiment qu'est-ce qui sombe que yo bolingi peut-être trop ngai nazolo bana batu Jean-Louis Bikunda ke bo mekananu ko bana batu ba bêtise wana ba mekananu ko kangama munoko bazela ba kanga batu wana so bakangi batu ande de là nde toyeba ke non il y avait eu un maître commandité par quelqu'un. OK, chaka sikoyo depuis yo zaki na matanga wana. Combien de musiciens babeti déjà topa kendo ta la famille osunda tika ki funda zaki na mwasi na bana oya tiki? Maman. Nata ba émission na bino na ba commentaire ba sala kawana. Yani ya ba kufa ba liaka mbongo. Oh. Ba ba kandengo bana. Même de kuna biso. Surtout ba kuma o internet oyo appareil pe à $5 comme nango hein. Na bazoba bakomi koma bakoma babilo zoba wana lelo tamusu fallait attendre l'été yo bébé calé une association qui a bit attendre dans un bit principal pour défendre tous les cas malheureux c'est pendant arrivé internet au moins ba information au Lukuta. Ça a coupé. Ça a coupé. Je vais caramba. Mingi bayaka ko toka sanda. Si c'est vrai. Même l'État bayaka ko toka sanda. Beaucoup de gens mona so li kanisa so ki bato ba kanisa ka basa ba buzo bonate. Tout ça d'abord la compassion. Ma fille, et pas sur la base à Fandi, il y a une sasa ou baby Kimbondo, hein, à côté de la mitende wana, c'est très loin. Il faut la bolingo d'abord. En retour, vous n'êtes pas avocat. Tant que papa n'a dit vous avez l'amour à Moussa Nayo, mais Kula, Mukumba Nzamba Pesangai, Ngana c'est Dieu qui m'a permis, Nazo Mukumba Wana, Nayotika, Bandekuna n'a pas c'était. Alors, pour moi, c'est quoi? Sur la base, les lots, bâtissent congolais, le gars qui sont lambon aux alités, jusqu'aujourd'hui, une semaine en Goyo. Ata mission mon côté, ata artiste mon côté, ata mon consumo qui tu même beaucoup sa commune à mon enfant à commune et si qu'à lioté. Yango vraiment que état de comment ma politique en élection, on a cinq à la base congolais beau voter na binoté parce que ba consumo balingi binoté besoin na pourquoi. On reconnaît les beaux endroits de malheur. Bon, je comprends que ba consumo balinga ba artiste ou ba non makas. C'est nous-mêmes qui faisons les obsèques. Mais sur la base, quand même, que vraiment que jusqu'aujourd'hui, aucun artiste,
oake à la cheveux ya mwasi na biso micho na sika mama zali na bana vraiment mais ça m'a passé na bana parce que comment ki baninga papa na yeba zomona bango en tout cas jusqu'à aujourd'hui aucun artiste. Merci Chaka Congo. Mais selon les informations Toyoka Kike ndeko ya Sunda Base Mowei Jonathan boya Kike no bozwa ba image ya mwasi ya Sunda o atiki. Non Jonathan banda que ça Jonathan ya pekisi ngai apekisa ki yo ozwa ba image nakota makambo okota makambo famille na bango te mais tant que yo yaki yo za moko pe oyo oza na souci ya mutakufeli po balobi to lila na bato bazolela bato pe bazana esengo to sepela na bango mais tant liwe kwei mais biso se photo kende ka longo poto ki olelisa famille wana batikali bazana choc komona kaka engambe mobali papa ya bana kwei kaka bongo akei atiki bana ne bazami ki atiki famille bongo sikondeko na ye intention ni yango na zaki nango ya koboya yo kende oki kozwa ba image wana ba image te yete ye Jonathan aza yemba papa le king mon ba petit lelo tamuso ninga lo bakana na sina lo balika mbala kala qui de ça est arrêté de mon côté les mots que ça n'a raté il y a des artistes tamuso à danger car na musika mais au baganga tamuso répétition sur ndako na bango mais chez les autorités nga mona bango te tamuso ba de naturel à sans danger tamuso lo moko de la rue tamuso lo moko ya ko senga tamuso lo passe maman na ça la vente pepe calé il faut voir ninto on le pepe calé parole tout ma simaro na pese mbote bazali marqué tout elega ki le guitare chef d'état guitare parole tout mbena ezana mise ezapa bureau chef d'état ba petit Jonathan wana tamuso ndenge mona musika na ngalo bakalate lelo na yipso banakala ke na yipso sikasko banda su na base akufi ata mise moko te na komi kuna même ye moko Jonathan wana zo ganga wana na komi sika ndeko na kufite azo bela na téléphone non akene ona ko ndeba lo buso ba ngesa émission moko boy tango ya lo ba batu buso banzo ka mutambo ko pe asepa na ngote me na ko yebisa pe na ba famille ba artiste attention na ba internet bing bayaka ba tinda ba sengo question piégé pour atteindre la vie pour les salles sans danger associer ni vraiment que le butumo yo moni si aso pa na zo mata et pas mettre ngoma Guillaume Zali Kolo na zo mikanda ko da to ça ba démarche ba Jonathan na ba petit moko ya na ba petit simanda ko ba ibi auto sala raté hein ce qu'on fait ezali pona mbongo te d'abord l'honneur des artistes congolais l'état de tamusu ndenga zo kanisa tamusu zo kanisa ka éviter que tamusu partir à Congo France ba ndenga na pesi mia contact papa Kaziangani Sala Joseph ba kosunga bango e ko yapa na ngate lo ba dongola kana ni wana nini e ko yapa na ngate e mama bondo luzeidi o mama Clotilde Reine mama Lili Manjwangani bo pesa bo keba na ba mingi ba ya presse to ba internet ba rotinda olo mabe pour la Congo tane ngazo bunda pour la Sunda Base na ba vérité ngana lia ta 1000 francs Sunda Base te na lia na milata maya Sunda Base te mais za musala nzambe apesi ngai aponinga pona sunga baninga nasaka pona mbongo te retour pona mbongo te bozala ini pona to kunda Sunda Base avec beaucoup d'honneur pour les artistes congolais les unes ndeke tchako ko sekate Sunda Base lelo Sunda Base lobi tour ngai ya yo la semaine jamais tous à de cœur vous en mawa 00243 81 657 0958 00243 et maman Antona Suisse 00243 992 30 43 40 numéro à sans danger 24 heures en tout cas vous soutenir ngai et moi ngai Caroline du Nord na Canada la personne boto zali ke bole mbate 13 angoyo za facile ko finga ndenge émission tango tsaba tsala ko bango finga yani ngapata kufalia ka mbongo na muna ngo pété vraiment que Dieu merci que avec Dieu nous vaincrons le Congo restera indivisible nous c'est toujours unis Congo totelama to no kubanga zamboka la biso. Merci Chaka Congo, merci na balanzi Chaka Congo, voilà. Chaka Congo. Chaka Congo. Congo ya ka. Chaka Congo ya ka penza. OK, merci Chaka Congo. Merci na balanzi nyonso www.congofrance.com. Merci ndenge bozala ki ebele liboso ba télévision na bino. Tokomi na suka émission oyo. Na pesa mama lesimbote
Après, il y a un bloc, il y a un philo, moi, ça tourne ma Brunel, na docteur. Vraiment, que mbote, parce que mon ils ont si la poto, so boye Kinshasa, ah ouais, il y a chez Bibi, chez Carolia, ils ont si bien, au monde que c'est naturel. Tout là-bas, tout c'est bien ici. Vraiment que la remercier, Carolia, tout le pouvoir, merci à mon boss Didi Dipumba pour la confiance aux autres Sabiso. Moi Didi Dipumba na lingi vraiment contribution na yo Didi Dipumba Congo France na contribution na on tout tango pour la sonde base na ebi ki za muté munene Didi Dipumba tout na ebi que Congo France otili la contribution na yo autre tango na koyo oyito ba ke oza muté bolinga tout na ebi ko salango. Bandeko Congo France a toza na bureau ya maître Ngoma Guillaume azalaki avocat ya défunt o auto kufa sunda base toye awa po tolakisa ba binabilili biloko o nyonso bazosala awa toza pena Chaka Congo yende mutamemi biso na ebisaki bino bien lelo na yambaki Chaka Congo na émission na ngai ya lelo Chaka Congo omemi biso po tomona o bazosala awa donc olakisa balandi nyonso bazolanda o lelo ke ba mona makambo zosala eza vraiment ya solo vraiment merci que omoni souvent les gens battant sur mon akatambo sur aventure biso travaille avec la famille. Alors on a bureau mettre Ngoma Guillaume Wabo a monné ba image le yende mutu bureau ya ngoyo alors to sai mikanda omoni ki nakata mikanda wana ndenge je crois mutu menani aroba nani Newman amoni ki azwa bien amona ke eza mikanda to komeli ba to komeli mikanda so azwa na se amona ke ali signé na côté à présent là c'est danger là ngai pour la famille Kazangani Joseph on met numéro de téléphone j'ai signé maître Ngoma Guillaume wazali avocat de l'artiste o Josiane Kazangana Diandwenga wazali mwana liboso ya sonda base zo prendre ne ba loba si on vit avec la transparence je crois que va mon assurer c'est comment on travaille parce que bazo loba sur exemple 1000 francs au baninga bakopé ça va le 4 signataires il va que 1000 francs kotaki ils ont prendre ça dans mon bon côté mais pour la transparence on a lignaki Congo France même botal ba mingi ba mona que c'est qu'on fait on fait beaucoup de choses au ba ignoraka mon est ça kaya sur la base tout ça tina bureau avocat conseil naé c'est pas facile que yango to sengi quand même que n'a profité na pesa parce que na bosana ki ko pesa yo nini numéro ya compte bancaire mettre c'est parce que ya poto wa tani mettre si vous batia ko ba tani ko ya poto izali wa code swift izali ezawa awa na numéro non awa ne date donc code ba beta code swift eza eco CCDKI no combien besoin parce que vous me savez combien besoin Congo France balingaka vérité mingi to loba na bino na Congo France biso toyaka toujours na transparence tata ndenge Chaka Congo lobby aboyi lobby boloba lisusu ayibaki mbonga liaki mbonga moweyi yango memi biso awa na caméra na biso pa la sabino ba preuve ala sabino o nyonso ezoleka place bala bazana photo soki bazana posa kosunga famille oyo ekufeli bazopesa numéro ya compte so boki ko compte oyo vraiment que oyo ils a reconnu oyo bafungoli na deux oui ils allaient faire ya sunda ba Kazangani Sala Joseph na maître Somo et pardon alors ils allaient code swift ils allaient boy eco bazongo bien hein je crois que bazongo très bien eco CC DKI voilà code swift ya baza poto et na epelango et C O C C D K I voilà le code swift ya banque ya Ecobank
nde bazwi suku ba numéro ezali numéro 0 0 0 26 0 0 0 0 10 46 600 30 501 31 Ecobank na bandela tamsu eziko edebis ozwango awa nde bomoni obazomona bilano bana code swift ya bana batapoto nde bomoni na numéro ya 000 26 0000 10 46 600 30 50 131 voilà ali bato balinga contribuer pour na bande qu'on a biso vraiment soutenir Sunda Base. Alors ceux qui bato bangi bata western batuni batia kombo nkazi angani pardon bali misanga kombona ekoluka problème nkazi angani Sala Joseph nkazi angani Sala Joseph wana ya Sunda Base. Vraiment que on est organisé dans des ça to honorer des conabiso mon yango na masimino parce que nous aussi primaire aux informations parce que ninga ya travailler avec la presse pour le mais ce qu'on fait d'abord c'est le sacrifice pour na kunda de conabiso Sunda Base. Merci Chaka Congo, merci na balandi bien na bureau ya avocat ya Sunda Base azolandela makambo ya Sunda Base toyaki poto mona ba information soki peza ya solo poto boyi ezala ka ya koloba bino bolobaka mingi tolobaka meto lakisa bino ba preuve te on tolinga to mata to lakisa bino ba preuve o naza sûr bomoni bien na ba image wana ba preuve nyonso eza eza sûr et puis eza ndenge kaka Chaka Congo lobaki kena soki boza na posa otinda botindi na ba numéro wana oyo ba uti koyebisa bino Chaka Congo bia zo simba mbongo te mbongo zo ya Sunda Base o auti kokufa po aboyi na eba problème aboyi loyi bolo balisuso ayiba ki mbongo azoki mbongo moweyi nde aliaki asali nango boyi na boyi aboyi na eba problème wana. Merci ndenge bozalaki wana ndenge bo pesaka biso toujours confiance wana poto elaka bino ba information oyo tokutani na édition oyo elandi na sim Congo France Ezara Moulaï France.com site ya Kolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko CongoFrance.com